Merci à la communauté 3 Exa Production. Merci parce que boza ebele o ebozo landa les artères de Kinshasa. Bokota. Merci pour notre soutien na bino. Pour na commentaire na bino, pour na partage na bino. Merci. Chaque jour tozo mona ndenge bozo bakisama, ndenge bozo adhérer na philosophie na biso ya les artères de Kinshasa. Merci pour la fidélité na bino. Merci ndenge bozo s'abonner massivement. Ndenge bozo liker, ndenge bozo commenter. Merci, ça nous va droit au cœur. Bokota. Ya lelo ya sika. Les artères de Kinshasa ya mukola lelo ememi biso lisusu na ngaliema. Après kosalela bino vidéo ya mon fleuri lelo toye na Mimosa, toye na ka Mimosa pour vous rafraîchir la mémoire. Ngaliema eza na district ya Lukunga. Ngaliema eza na district ya Lukunga. Abandeko na biso nyonso ebotika Kinshasa kala. Bokota pesa sango na moninga. TV eza radio te, TV eza radio te. Pesa sango na moninga 3 Exa Production TV eye lelo na Ngaliema. Ngaliema na monene na nyonso na configuration actuelle eza subdivisé na 21 quartiers. Tolobi Ngaliema eza subdivisé na 21 quartiers na configuration nango actuelle. Bokota pesa sango na moninga. TV eza radio te. Yebisa moninga namonaki avenir na bino. Namonaki lupango na bino. Bandeko na biso oyo boza partout dans le monde. Oyo botika Kinshasa kala. 3 Exa Production TV eye pona kolakisa bino Kinshasa na bino. RDC na bino oyo botika kala. RDC na bino oyo botika kala yango oyo. TV eza radio te oyo eza Kinshasa ya 2024. Toye na commune Ngaliema totangele bino ba quartier Ngaliema. Toza na quartier anciens combattants. Quartier des anciens combattants. Toza na quartier Bangu. Toza na quartier Basoko. Toza na Binza Pigeon. Toza na Bumba. Toza na quartier Congo. Toza na Djelo Binza. Toza na Joli Park. Toza na Kimpe. Toza na Kinkenda. Toza na Kinsuka Pêcheur. Toza na Lonzo. Toza na Lubudi. Toza na Lukunga. Quartier Lukunga bien sûr. Toza na quartier Mama Yemo. Toza na quartier Manenga. Toza na quartier Finda. Toza na quartier Monganga. Toza na quartier Mosei. Toza na quartier Ngomba Kikusa. Toza na quartier Punda. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV eza radio te pesa sango na moninga. Ya lelo ya sika. Ya lelo ya sika. Na cadre ya les artères de Kinshasa ya mokolo lelo ememi biso na quartier Kinsuka Pêcheur. Lelo toye Kinsuka Pêcheur, plus précisément na Camp Mimosa. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko na biso nyonso na monde entier. Oyo nanu bo s'abonner te, bo s'abonner pour na encourager biso, bo partager, bo liker. Na cadre ya mission ya lelo toza na guide na biso oyo atambusaki biso na quartier Kinsuka Pêcheur, plus précisément na Camp Mimosa, camp ya ba docteur. Camp ya ba docteur. Oyo tobengi Mimosa. Bokota. Entrée Mimosa yango yo camp docteur. Camp docteur, entrée Mimosa yango yo. Era Mobutu o nyonso te ezalaka te.
nyonso tu ezalaka te ezalaka baflaire donc mimosa nzoka nde eza flaire biso toyebaka na biso terre wana bakoma baflaire po tozalaka bagronome te tobanda kuna te nga nayebi tokobimela nde kuna tokobimela bwe tokobimela bwe entre mimosa mpena donc entre mimosa ozalaka mimosa ka mimosa badocteur mimosa ezalaka flaire bato mosusu bayebaka te oyo nyonso tu ere ya cc ezalaka baflaire bandeke bazoloba ekola monfleuri mimosa ekoma nango bandako entre Serge Nyangwile Yamane nayebi ke États-Unis place koza tokoti na site ba Serge Nyangwile na kati États-Unis tala mimosa bakoma koteka bakechi libanda tala mimosa awa badocteur nyonso to mama yemo mobutu apesaka bango bandako awa akan oyo bamodifia mimosa bakomoteka batangawisi batitya bokoko bato bakenda po tokala ntango bakomona mimosa bakokamwa biso totikaka mimosa boye te botala mimosa yango ndenge ekoma awa toza na kati ya ta mimosa bavelikasi ezaka ndenge balupa badocteur oyo nyonso tu kuna ezaka bamodifie batekateka obuta apesaka badocteur ya mamaiba à la découverte de mimosa bato bokenda kala bokamwa te mimosa ndenge ekoma tala mimosa ndenge tala ya mimo moko oyo wapi tochelaka elikia ntango makasi esilaka epa na yo nde tobalukaka ntango mokili esekaka biso epa na yo nde tokimaka mbangu mpona kozwa refuge. Tu es le seul qui peut réellement nous aider. Pour ce témoignage, Jésus, Madame Matangai, monoko ebimisilo ye mwasika nazana posa na simba bilaka nazana posa na bika mwa mofongolizela fungola bazela winda mokilinge ngisabina prise à droite tout dans la terrain après tout côté les ressources boya ti prise à droite référence toujours o nyonso ezaka ndako badocteur ezaka baclôture ezaka ndenge moko ya mobutu baflaire baclôture ozoleka bozomona lupango na kati
quartier Mimosa. Hein? La Tonga. Vraiment, qui m'a vendu la Mimosa. Ah oui, bah ils ont place boy. C'est comment boy? To bango mingi ba o ba kenda ba koyeba te po divagation ekota. Oh, avenue Docteur Manono. Avenue Docteur Manono. Prière. Oyo. Référence munene. Référence munene ya Mimosa yango tokomi. Awa basimba te. Terrain football. Terrain bale yango ya Mimosa. Yango référence nyonso tout. Terrain ya Mimosa yango référence. Terrain ya Mimosa yango. Awa to yamba bato ebele ya ndenge na ndenge. Tout ba modifier mais terrain de ba modifier te. Terrain Mimosa yango. Osakana wa to beta babala wa to beta kape ba match ba loisir wa chaque dimanche. Po nyonso to ezala ba bote. Terrain ya CC. Ezala ba bote. Mimosa yango. Terrain Mimosa yango. Coach yeyo. Coach nazolinga na pesa makambo mazobanga makambo. Yeyo na Mimosa. Coach nazolinga na pesa makambo, coach nazobanga makambo. Melo na pesa kana kanai. Coach yole équipe na yango la. Coach yeyo azobanga. Yeyo na Mimosa équipe pa ezobeta coach yeyo. Biso micro ezobanga. Oh, artiste la biso. Ouais. Nazopesa coach makambo. Nga nazopesa makambo. Nazopesa makambo. Coach. OK, to sala investigation Mimosa tala. La modification d'endako. Awa, comme tokende ce qu'on a venu voir. Serge Nyangwile. Mankoy, avenue Docteur Mankoy. Terrain basket pe basimba te ezali. Namoni yango. C'est la basket yango wana kuna. Football nyonso ba modifier. Bandako ezalaka boye te. En tout cas, bomoni ndenge Mimosa ndenge ezalaka. Bamapango nyonso te ezalaka boye. Kaka papa Nyangwile, ye nimta teke te. Papa Docteur Nyangwile awa, papa Serge Nyangwile, aza na États-Unis.
awa mimosa ezalaka boye baparcelle nyonso tozomona eza modifie mimosa ezalaka boye eza kozoleka pena ozomona pena na kati ya ozomona pena na kati ya lopango mpo mobutu azalaki moto alixe oyo nyonso te eza ba modification awa eza avant place bato baka komela so okoti mimosa okoti mwa terrasse ezali ya mwa classe ozoyoka ata nzembo awa mwa terrasse ya classe ezali awa soki ozobeta bale na terrain oya awa ozoyoka mwa nzembo oyo ya kofi na se mpo nzembo ya kofi ezaka elingaka mpena makelele te yango eza lokwa mbongo nzembo ya kofi elingaka makelele te mpo yokima mbongo mpe elingaka makelele te ozoyoka nzembo wana Maradona VIP epi esalama awa bakati awa bakanga wana banyangwili ape mwa flat ezali sonikaliaya epi mwa voyage awa mimosa ezalaka boye te image yango wana kaka etikali papa me bakelke baparcelle mpe ya badocteur mosusu nde tokende boye okomona image ya mimosa eza kaka bango nano bateki te mpe bamodifie ntango bateki modification mbala moko voisin mozuri toke nango tolia sasu toke nango oyo eza basuite ya monfleri mpo babandi oteka se monfleri batekaka mpo bato bandi oteka sikoyo ezaka badocteur soki akufi bana batikali yobika so moko eloko eza te bana sikoyo babandi oparke na desordre na moto na ndenge na ye bon omoni mpena image ya mimosa ndenge ezalaka awa ape docteur ateki te bandako ya mimosa yango tala ndako moni image ya mimosa mpena yango oyo ezalaka boye baflere kaka boye tu oyo ezomona milele ezalaka kaka boye mimosa nde yango oyo mpena oréférence bato balibanda bazomona mpena mimosa nde mpena yango oyo ezalaka boye omona baparcelle nyonso tu ozomona likolo tu ezalaka boye donc awa nano chaque piatu nano eleki te donc seke papa aza na bomoi osepapa kei kaka chaque piatu donc wana ekomi makambo atomba lubai ape omoni mpe tomba lubai nano te so papaka tomba lubai basali département yango bandako ya mimosa mpena yango quelque bandako ezali badocteur bato basimba te bonakoya oyo sikoyo clôture oyo yango wana sikoyo maison civile cité babenga ni maison civile te maison civile wana nkombo kaka ya ceinture verte quartier wana mimosa so clôture mimosa esukilia oyo tozwa gauche tozaka na kati ya mimosa o clôture nde moto ekaboli mimosa
petit verre kuna maison civile quartier wana obimaka kota lubwako awa en face à Brikine bato bayekolaka na bango motuka moi sikoyo baimage ya mimosa tala vraie image awa pena donc awa basimbi nanu image ya mimosa te image ya mimosa eza na noir donc oyo nyonso basimbisimbi wana donc bapere tomba lubai yango wana bana basala système image ya mimosa mpena nde yango oyo mimosa ezalaka boye ntango tozalaka baseri wana mimosa nde yango baclotire oyo mimosa nde yango oyo mpenza ingénieur Auguste omoni mimosa nde yango oyo. Quand je vois ça, mimosa yango oyo. Mimosa lelo, mimosa nde yango oyo. Quand je vois ça, je vois mimosa. Donc, ezalaka boye. Baparcelle nyonso tout bomoni wana, oyo eza étage, tout ezalaka boye. Tout ezalaka boye. Donc, na posa nzambe. C'est bon à mimosa. Mimosa yango oyo. Ingénieur mimosa yango oyo. Et puis bandako ezaka identique, nyonso ndenge moko. Tout boye. Mimosa yango. Yemba ba grand docteur au Mobutu apesa bandako. C'est cité ba docteur mimosa. Benga mimosa quand docteur. O bokabe, toke quand docteur. Bokende bokoleka nzela lubwaku pe nzela nini. Bokoleka nzela lubwaku nzela nini. Nzela lubwaku te tokoyela nzela à fin de l'école après tokoti Brikine tobimi. Te tokoyela nzela kitambo nzela mai. Boye après tobimi bo. Mimosa yango. Vraie image à mimosa. Ah, quand docteur. On appelle quand docteur c'est ça. Mimosa. C'est ça on appelle quand docteur. Quand docteur. Ah ouais. Boka moitié, de bozo on appelle mituka boye, bat bayaka bango koyekola kokumba mutuka wa. Oza quartier moko eza calme. O nyonso zo mona ba apprenti. Bato bazo kola sika. Bato bandi auto école. Les retours à la parole les études. Ouais, yango mimo ba fleur à col. Oza ki yango te. Bato za bana mike so bugi fleur oyo. Omoni. Oleli yango tala col. Omoni. Ba fleur comment ba laisser toboki abu mwana so ba le toboki mo okobuki ba fleur papa obambi bale ba fleur yango ya mimo tout ezalaka mi original mimo za yango ezalaka ba fleur oyo archidiocèse de Kinshasa doyen Saint-Cyprien. Oh Saint-Cyprien, il y a Solaté. Oh Saint-Cyprien mimosa. Oh bah Saint-Cyprien dans zone ezami balé. Moko eza na winda sola. Oyo mususu Saint-Cyprien mimosa yango. Yango.
clôture on est kaboli mimosa côté kuna eza siko lokola obimi na babenga la quartier du Bwaku mwana mbinza ya solo o mwana kola na zone ayebi côté bien na bana mimosa na bana kintuka pompage brikine partout par-ci par-là baya Didi Kelokelo bayebi côté très bien directeur Didi Kelokelo akoma mokonzilelo na mboka oyo donc uzaka roya staffa awa ngambu kuna clôture Lubwaku Lubwaku pe comment évoluer tala banda kundenge matatu zo tumbula ngo Lubwaku mwana mbala sima bozwa Lubwaku lelo tozana na mimosa nana poto ya Lubwaku tozozela ba demande na bino au commenter au quartier nyonso bokolinga toza wana toza prêt pona to décortiquer bino yango se bolingi pe Lubwaku bokomona ngo se bolingi pe Mbudi se pe bolingi CPA bokomona donc ata na kati balé na sa mai se bolingi to kokota moni mimosa nde sukelia côté kuna o nyonso to origine mimosa oh nyonso ozomona awa ezalaka babilanga nomoni basimba yango te donc eza domaine moko réservé ka mpona mimosa C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta tire. Abino bosakanaga tala bonjour bien bosakanaga na biso bana mimosa balambaka te tala azolamba azolaike donc azotuta na pondu na ye au simple Jean-Paul II. awa nzelo oyo ebima tinelo ebima Lubwaku yango tokende to Lubwaku obimi o zone champ de tir obimi ti wenza sola donc Lubwaku soki Lubwaku befomata ngomba yaka tokoma omona place clôture ya mimosa na Lubwaku place ekaboli bango
s'est tous demandé s'il te plaît retournons à la parole. Awa frontière ya Mimosa na lubwaku ya ngolo. Donc ate lubwaku ebandia okuna nyonso tu lubwaku ebandia parce que tout au long il y a Mimosa boy. Au clôture Mimosa, ça va fil de fer, ah ouais, ça va bien. La fil de fer, donc vous sentir pena. Bien clôturer ma fil de fer, donc ma fil de fer, on peut te tirer là yangoa. Madame yangoa est tiré là. Ils arrêtent pena donc ma fil de fer, oh nyon surtout. Ils ont appelé mon bimba, appelé mon kango, la clôture non surtout. Ande pele kaboli Mimosa donc clôture Mimosa na ndenga se sukelia. Ya tozaka tokumba ba vélo awa. Omona mama kadamba tsaka. Ona mituka na mwa vélo. Ezaka ba fil de fer pe aboy. Bana mbidza nyonso tu bana na poto ta Mimosa yango Bibi Rachidi ta Mimosa yango ya Vemba Rosetta Vemba na Paris ta Mimosa yango ezalaka te tikalaka kaka où est la commune présidentielle? Johnny Nongala, comme Mimosa yango, commune angalienne. Ituri l'éclaireur, comme Mimosa yango. L'autre zone comme Mimosa. Nadine Matita, comme Mimosa yango. Maman présidente Souza, comme Mimosa yango. Ok, kuna pena musika na États-Unis. Ya mane. Serge Nangwile. Anipiwe. Ya Mimosa yango. Ona Mimosa balamba te. Tala mama couturière. Et pas ya tongeli biso bilamba ko late pas pe ya tongeli biso libumu. Bongo te? Tongi libando tongi na kati.
So libala pe yo obalit. Yeah? Yeah. Un peu auto-école peu. Maître, bonjour. Quoi qu'on combat un jour moko ça? Quoi qu'on combat un jour moko? Ah? Na désordre de gars bon à la quelle parquet. Nga yiko yokola kumba jour moko yoko na oluka po eza mimosa quand docteur tala image ya mimosa yango ta bandako omaka identique bandako ezaka ndenge moko donc ezaka ba clôture ka boye nyonso donc futa dialo tombalbai père akei donc bana batali monta yango ekende biso tosalaka na biso médecine te tosala médecine ye wana département S imoza yango awa parcelle oyo je crois bien la journaliste moko ya RTN ya antenne A aza munene boy a mwana docteur pala bango A je crois bien toi matanga papa na bango docteur A si je me rappelle bien awa bota mimoza na biso yango bota mimoza na biso yango mimoza na biso yango awa groupe makelele baosala forage baosala forage mai ezaka nango bien yalinga forage kaka mpona oyo nyonso bakombat régi des eaux kaka bazokombate régi des eaux ali kofuta mai te omela mimoza découvrir mimoza lelo Mireille Ntala na Canada. Moni mimosa. Bonjour. Mimosa. Mimosa. Junior Gimpioka. En Canada, Pioka, les Siciliens. Siciliens. Otaba mère yango yo, otaba mère. Zongisco na venir terrain. Venir terrain, tu vas robé tabala. Ah. Tu vas já inviki suka. O cotisco yo. Venir terrain.
avenir terrain yango terrain na biso football yango mwana azoyekola vélo me tala na nsima nini epandi nyonso tu kita vélo epandi nyonso tu me na bolingo ya mboka un jour ozala motu aveni docteur Bamba Oh, terrain sur football. Judo club Mimosa. Parce que les sportifs sont bas. Ko sala mo masano ndenge ezala kaka. Yango. Awa entraînement bandaka 17h ROT. Ah. Ah, terrain sur basket. Terrain sur basket. Ah. Terrain sur basket yango yo. Awa, yango yo. Hein? Oh, bloc là. Pesa sangona moninga, partager lien. Yebisa ye. Émission ya sika na 3 exemples production TV. Ezo lakse biso ba quartier na biso oyo totika kala. Bokota bo s'abonner, bo partager. Na banda koloba ete commune ya Ngaliema eza na 21 quartiers. Ba 21 quartiers oyo ya commune ya Ngaliema yango yo. Tozana quartier des anciens combattants, dans le quartier Bangu, dans le quartier Basoko, Binza Pigeon, Bumba, Congo, Djelombiza, Joli Park, Kimpe, Kinkenda, Kinsuka Pêcheur, Lonzo, Lubudi, Lukunga, Mama Yemo, Manenga, Finda, Monganga, Mosei, Ngomba Kikusa, et enfin le quartier Punda. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ya lelo ya sika.
Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko balandi à 3 exemples production TV. Tolobi, commune Yangaliema, Ezana 21 quartiers qui sont le quartier des anciens combattants, le quartier Bangou, le quartier Basoko, le quartier Binza Pigeon, le quartier Bumba, le quartier Congo, le quartier Dielo Binza, le quartier Joli Park, le quartier Kimpe, le quartier Kinkenda, le quartier Kinsuka Pêcheur, le quartier Lonzo, le quartier Lubudi, le quartier Lukunga, le quartier Mama Yemo, le quartier Manenga, le quartier Finda, le quartier Monganga, le quartier Mosei, le quartier Ngomba Kikusa, le quartier Punda. Bokota, bokota, pesa sanguna moninga TV eza radio te. Lelo nde lelo toye kotambola na commune ya Ngaliema. Oh, nyoso mimosa. Kasi tozomata ngomba nyonso eza mimosa. Oyo eza basortie bima na lubwaku yango tozomata mimosa yango. Maki bomoni modification me yango bomoni bandako ndenge ezalaka yango. Bato mosusu bagarda structure wana. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a pas trahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Le retour à la parole,
Oyo, avenue Docteur Wenge. Ou avenue Docteur Wenge. Donc, toujours comme tu as la place Mimose Soukeli. Après, au côté du sous-bois. Oh, kuna quartier Lubwaku. Obima na zone kuna avenue de l'école. Mwana Mimoza bayebi. Lubwaku wana ezaka ya kombo ya kala, mais Lubwaku échanger bo monde ba structure. Lubwaku koma ba immeuble. Banda ko pena ba étage Lubwaku pena échanger talo ko ba otonga. On dit maté Lubwaku toza ko négligeant. O mayebi makame makambo échanger. Donc yango wana ko eza ba clôture place Mimoza Soukeli. Kuna siko eza bangi siko zone. Comme avenue de l'école. Soki boki centre super militaire, soki ti pompage mbudi utendeli. Donc toujours continuer à toujours à la Mimosa, à la découverte des Mimosa lelo. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Donc awa tokomi la frontière kuna makambo mususu Mimoza Soukeli awa sikoyo tokita tozwa sikoyo droite tout ça c'est Mimoza po nyonso eza Mimoza quand docteur bana oyo Biantete oyo aveni Biantete Mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo, mingi na kati ya mangomba.
Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu Zambanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. Awa sikoyo tokomi kobima mimoza ngambo kuna clôture kuna o nzela mai awa sikoyo ba clôture mimoza yango clôture mimoza o kuna ezalaki avenue Bongo ya docteur Bongo oyo azalaki avenue elandi o docteur Mbaki avenue elandi tokota kota avenue ya docteur Bongo o azalaki na hôpital na avenue Oya ya Kitambo avobima hôpital ya Kitambo pédiatrie moko ezalaka wana donc docteur pana eza na nini awa sikoyo clôture ekaboli mimoza na quartier Kintsuka pêcheur yango na ngambo kuna oke Kintsuka pêcheur. Ah, mimoza na biso mimoza ekoma ba immeuble mimoza ekenda likolo ezo ezalaki soki oza bozomona kuna ok c'est mimoza oui mimoza ezalaka boye pena nde mwana osakana wana. Oh, la borne, hein? La borne à mimosa. Enfin, Odimi mimosa. Odimi mimosa. Voilà. Sikoyo awa sikoyo la route principale oui so ok boye ok pompage mbudi lutendele ozongi boye Kitambo magasin ti babanda ti kuna
Merci parce que Bozalaki est belé à Kolanda, les artères de Kinshasa à Mukolo Lelo sur la chaîne 3 Exa Productions avec votre humble serviteur Augusto. Merci parce que Tomoni communauté 3 Exa Ezokola du jour au jour. Merci beaucoup pour notre soutien Nabino. Merci pour notre partage Nabino. Merci pour notre commentaire. Merci pour notre recommandation Nabino. Lelo tozalaki na commune ya Ngaliema, plus précisément na quartier Kintsuka Pêcheur. Awa toyaki ko faire visiter bino le camp Mimosa. Lelo tozalaki na Mimosa, bozalaki ebele branché en train de suivre les artères de Kinshasa. Ndenge bomonaki yango na ba vidéo, toleki na terrain ya Mimosa. Terrain ya football, toleki na terrain ya basket, toleki bisika ebele. Bomoni pe paroisse na bino Saint-Cyprien ya Mimosa, bomoni collège Jean-Paul II ya Mimosa. Bandeko buka balisolo, yebisa moninga namonaki lupango na bino, yebisa moninga namonaki balabala na bino na video ya 3 Exa Production. Ndenge tolobaka TV eza radio te, TV eza radio te. Pesa sango na moninga, pesa sango na moninga, kabali solo. Bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo activer pe cloche ya notification pour ba prochaine vidéo na biso bo mankaka yango te. Les artères de Kinshasa ya Mukolo Lelo ekomi na suka, soki yeso azongi te tokutani mbala sima. moko oyo wapi tochelaka elikia tangu makasi esilaka epa na yo nde tobalukaka tangu mokili esekaka biso epa na yo nde